Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros. Kande na oloba Trési raconte lelo yo na baki na ofanda kimia te il faut na kangela bino mutu moboye a raconter histoire na ye abombaka babi baluka ke bamona ke te me ngai trésor raconte na lobi lelo nga fana luka ye na mona ye na zwa ye po mwana Congo Promo arataka te quoi babi et puis na luki et puis voilà directement na Sabino déjà ki nazana invité na nga awa nazokende kopesa ye déjà mbote. Bon, découvrir yebino moko na opesa kombo na été yemoko à se présenter boy ba soki azana ne puis ngande na développer na ba question nyonso bo poser nga lelo na roye bae na ke directement koloba. Bonsoir mon frère. Bonsoir maman, Trésor raconte na sepel mingi. Merci beaucoup nga na koke ba kombo na yo balandi na biso oyo balingaka émission ya Trésor raconte balingi bae ba kombo na yo. Beaucoup mon ngai ebe Ebe Sente, Boyebi, Banakin, Nara Champir, Bakuba, ingénieur de son à Bobongo, Coco, Alfred Zimi, patron, Monsieur Bilombote, Binombo Sala Kenazala. Merci beaucoup Valentina biso ya Congo Promo boyo ki komba ngomulai mais on na kangeza kaka Ebe Sente na Empire Bakuba. Lelo soki na yambinde kona biso Ebe Sente po na yoki ba soupçon ba rumeur na yeko kutana ne en États-Unis. Naye bakite kutuka un jour na okutana naye Empire Bakuba boyebi kaka eza orchestre évolué ki na mboka na biso na le grand musicien biso soto yebi Pepe Kale o aza vraiment icône ya musique na biso. Ebe Sente na Empire Bakuba ozaki musala no ezaki nini obandaki ko simbela Pepe Kale kisi to yonde mtozalaki nganga ya groupe na bino bien yo zalaki nani bana ya monde entier et puis balandi nyonso ya Congo Promo balingi baeba ozalaki nani? Ah mais merci pour la question. Disons c'est loin de là. Ezalaki bon tozalaki biso bayenga biso batasima. Mais moni batasima bazape batu oyo basala rake orchestre zala. C'est-à-dire nakati Empire ngana on obeta synthétiseur, vous comprendre. Mais alors Moussa n'a pas de wana te tango il faut toko taba studio donc il aurait fallu bisonde to sima marambo on va comprendre mais ceux qui parlent qui bimi nde bo monara ki oh batali boso mais sinon na simande bisonde batuto ça la structure ya banzembo disons na rope soit peka crédit ngamorote il faut na pesa pe crédit na mutunangai ya kati lofumbo gode basmbemba boyebi alors Guilhem Mazuku ba vie Elvis ba vie Bwingi donc bata sima ba salara ke via zana mwanzembo aya bia bo kangana boro mais sinon j'étais un clavieriste tout simple. Merci beaucoup bozo landande tozo kende na ba question na biso babi question eza ya ngai Trési raconte et puis réponse eza ya ndeko na ngai Ebe Sente. Ebe Sente oyo na tuna parce que na ki ndeko na biso na ki brigade si je me trompe pas alors azoganga Ebe Sente o azobelela izayo. Bon, en tout cas, mon la grand prêtre, bisonde to bandi comme en fait, eza sur ngai ba kombo nyonso yo Kingandi Sente, bon, je crois, brigade, j'apprécie beaucoup, en tout cas, c'est bien. Bon, en tout cas, nakuki koloba penza pa ezangaye, mais au moni, ceux qui battent bakomi ko imiter, c'est-à-dire au salaire l'homme a bien, ça dit que, alors, comme bon, à la quoi, vous comprenez, donc, c'est ça quoi. Merci beaucoup ndeko na biso Ebe Sente po yo za na vérité et puis question musuna nina tuna oyo ndeko na ngai Marianne Kiyongo abenga parti à Paris alobi na nga Trésor raconte tunelanga Ebe Sente est-ce que bazaka na relation nini na Dokolos na Joli Bébé batu o ba travailler kana bango relation nini baza na ngoti sikoyo bon wana za famille hein en tout cas la famille omoni à moins qu'on ait na kati vraiment pour comprendre boni qu'on passe moment là linkoloba mais en tout cas et sa famille on a bien que tous a la relation makilate que to bossa mi famille moko mais en tout cas Dokolo c'est mon propre frère Joli Bébé c'est ma sœur en tout cas I miss you maman Joli Bébé j'espère que vous allez
vous avez bien place aux alines, en tout cas, on est toujours en relation, tout ça va mis à Facebook, tout ça la l'air moro, mais en tout cas, ça fait longtemps. Mais bonne année, Merry Christmas pour la binuni, ce qu'on a besoin, Virginie, Sœur Nangaï, ça la Suisse, ya Blaise, Guilhem Azuku, Talaraka. Merci beaucoup à Balobi à Maman Jolie Bébé va présenter au baveux et pas des konao et bé santé sope topé sur beauté te ebité et bé santé to ki awa ke obongola mutema okoma kobeta na église obongola mutema mais avant wana témoignage na yo to yoka pété parce que to ebi ke mutu obo banda ko travailler na ye to ebi ke papa Pepe Kale Balobi parazaki na pota mo munene na likolo bino nyonso bozaki na bapota wana eza bakisi na bino bacontra na bino mais ye akufa kenda témoigner te yo pe to kaka ki obongoli mutema na ye awa na mboka on États-Unis azoka ke be sente abongoli mutema akoma beta na ba église est-ce que oso pesa témoignage makama bebo sala epi na pota na to kokyo monango maman nanga trésor raconte wana question munene d'abord likama obongola mutema wana na banda nanu wana omoni nga na wuti na famille moko eza chrétienne nakoloba te ke ntango nabetaki na empire nazalaki motema mabe ozomona bo nabetaki na empire ezalaki occasion monanaki motema mabe te nabiki ndoki kisi. Bon, au fait, oui, c'est vrai, mais c'est pas dire que tout le monde il fallait simba kisi pour que c'est étant là. Et puis je ne dis pas que au monde a kisi zalaki évidemment, alors bapota on a tout gangai na yebi penza malamu te peut-être il faut na lokolo mo information mo bona là. Mais ok za ki obongoli mutema okomi ko salela nzambe obison soto ndimila lokwa mokonzi pe mobikisi o boss na ngara fingindu asalela ka yango Congo promoka toujours avancer yo peza solo ke okomi ko salela nzambe wana. Bon, moi la sala toujours moi en tout cas pour ngai nzambe aza na place mo monene na vie na ngai. Pardon na kati ote osala toujours te parce que ozalaki na obiso to benga musique ya mokili. Alors kuna ba mélange kate nzambe na côté bino bozalaki. Voilà c'est lombino. Odomona c'est lombino. Voilà c'est lombino pour ngai comme un artiste. En tout cas, musique à mokili, musique à nzambe, on est peut-être mon Bible lobby, mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. Vous comprendre? Balobango ba interview salame belé pe na landa. Musique à mokili, musique à nzambe, ce que total est bien ning balobaka. Micro o na la salle yango. Pasteur songolote, pasteur mpakalate, micro o tozolo belango. Donc tondolo ba ke, on est la selon définition na biso mais on est na ba culture na biso ya ba western ndé tozaboyi. En tout cas, artiste à artiste. Bon, pour Nangaï, bien que Nazalaki n'empire Bakuba, Nazalaki toujours moto incroyable en Nzambe. Donc je n'ai pas changé ma croyance parce que tout travail n'a pas pécalé. Pour Nangaï, il y a Moussala. Bien que il y aurait peut-être Babylon Moussoussou, des photos que l'on met dans la barre, tout ça, mais Moussala maman, le lopé, rose appelé pasteur, mais on sala na place Moropé, boy, ça rappelle moi mystique. Trop le babingité, total la Moussala. En tout cas, bozoyo ka ba réponse yande kona biso wana na moni vie nanga edombengi vice versa balobi vie nanga isolisa petit na otitala kingunde za polele vie nanga edombengi vice versa babi vice versa kwa solisa petit na yo ndenge zala kaka pe tozo continuer na kona biso ebe sente question mususu elinga wala tu na yo en États-Unis olobi ke biso to ebi bible ezoloba ke lumière na ténèbres ko sangana te mais yo olobi ke banda osalela kaka nyonso osalela nzambe mais awa na ba église ozo beta awa na États-Unis to ki ke quelque so bongol mutema oza escroquer basi mobulu komela obeta likier balobi otala te mais on na église oka frère ebe mais soko bimi bo sky in the sky est-ce que makambo wana ozomona qu'est-ce que chrétien kokyo suivre des livres à la fois. En tout cas, vraiment la remercier pour la question Anna. En tout cas, soko lobi nengwana bonaza mutu na parfaite na yebike sangonanga tambola na nenga mystique. Ozo comprendre soko benga scroll oui na kondimaka na za scroll. Oh, excusez sangono etambola nde kona biso faire alba ke sangono panzani. Oui, il faut panzana pour na star. Il faut panzana. Sur panzani te ça la bien te. Ozo comprendre. Donc ozo mona bon ndenge za wana il faut la nimare oui soko lobi scroll mais oui na scroll pe bato. Ozo comprendre mais soko na boyango c'est que na za scroll. De l'eau en ndimi yango est-ce que c'est pelisio
En tout cas, exemple, la liboso bandeko bo mutu aleka avouer makamna ça c'est pas facile. Aza frère moi ya encourager, frère na biso azaki escroc bondo escroca batu nyonso oh frère ebe a escroca en tout cas de ma part Trési raconte bolimbisa émission on a baki na bino keza mutu nyonso ko raconter loko na ye. Vraiment boyo qui réponse eza vraiment choquant hein. Wa Nathalie ma belle Judith Priam na Belgique ma belle la tayo moko mutu avouer boko ki olimbi ça a été vraiment alobi azaki escroc et puis escroca pe bato escroca en tout cas de ma part bolimbi sa frère ebe sainté frère boza sincère hein qu'on dit ma ki escroquerie na en tout cas maman na omoni ngaya na ko banga te o bato bazolo bana sima ozo comprendre na nimika na la parfaite ozo comprendre mais soki to bito bana ko boya o makamba zolo ba opinion publique hein boto ndimi na biso bato balobaka po tant lupembeza tellement makasi ba yebi vina yo place. Je m'excuse yo ondimi parce que bato balobaka to yo moko za conscient que ozaki escroc bondo. Bon en tout cas na yebelo na loba place wana te ko escroc na escroca nani mutu pe abima te ko escroca nini wa soko banini o comprendre mais soko yebi ke penanga na escroca yo mais maman na nenga sérieuse lo mo sérieux so na zo ba boy na télévision publique ou eza internet c'est-à-dire mukilio on parle de n'importe quoi sur bat logo la biso pour ba yebi lo ni tozo mema ozo comprendre mais talaka ba on parle de trop ozo comprendre mais il faut ngana ndima na sepeli ko ndimango na liko boya te là c'est vrai na mukili oyo oloba vérité te bandima kate donc neti Trésor raconte we na loba solo na loba lokuta batu bandima kate donc care donc vraiment en tout cas frère Nabiso alobi vraiment oyo uti na mutema na ye pasi wana ndenge batu ba o mutu pe jusque là so ba biso ke bima a mutu o escroca o bima o frère Nabiso ebe a escroca o bima pété alors botika bi parlera et puis na voué lo moko na voué lo moko na lobango bien ozomona omonenga na zabunga na mutu mona mutu ya malamu mais sikoyo tango batu ba comprenera ke non frère aza mutu ya malamu omoni ba terme suba ya ezali solo ya ngando na mboloko ozomona tango mboloko alingaka kokatisa nzela alingaka kokatisa mai alobi ke ngando memanga na mokongo tango ngando amemie na mokongo avant akoma na ngambu akomobelela ke omeminga na mokongo za zoba omoni ndi sikoyo place nde kanda ngando ebima ozomona yango nde place ndimi pomoni soko yelinga bajia ba zigzag wana nga siko na salio mama na zigzag. Merci beaucoup ndeko na biso ebe sainte bino mo bozo yoka azo répondre sans kobanga sans que ça la polémique azo répondre na ba question na et puis question msuto ngai to na frère ebe sainte en États-Unis oyaka na compte ya pire baku bato oyaki na loterie ou bien moi si mutabengisa ko peut-être que ba artiste comme ka soit moi si mutabengisa kaye ou bien famille mutetindaka ou bien oyaki na compte ya pire. Mais bien sûr moi je suis venu avec Pépé Kale, tout le monde connaît hein? Mais bon bamso balobaka kimaka bamso ba menga lobaka na tikala na kimaka te orchestre on est orchestre na ngai orchestre c'est qui ngana zala le lope ba kombo na tikala donc na kimate mais na tikala on va comprendre que kimi est différent on va mona ko kimi za ko kimi obomba ni ngana kima na bomba la te donc depuis que na tikala na ko benga ba ve calendrier ni bon disons la moment on attend via za na vie président Papitex ndeni na za bien babilo on va comprendre na tikala mais na kimate mais na yaki et puis ce qui empire à même nga awa parce que yebi apport nini ngala zanango influence nini nazaki na kati orchestre wana. Merci beaucoup Bana Congo Promo, merci beaucoup Balandi ya Trésor raconte, merci beaucoup na batu nyonso o balinganga na ite bo sepeli na émission oyo ba o pe ba sepeli na ngote ya bo sepeli na bo lingango ka bozo obligé na pesa bino musala po bo tia ba commentaire quoi vraiment yango la Nathalie côté ya babi muninga malamu babi li passa quoi des 500 cartons code 00 babi na
Trésor raconte toujours au Simba et Longo. Na oyambela bino sous frère Ebe Sainte parce que ba question ezebele o besoin nango besoin à répondre biso. Na oyambela bino e wala na tali na ngambu ya France na moni grande sœur na propre na nous seya mutombo moi si ya pasta mutombo la jeune fille ko babi la grande sœur azo beta nzoto na petite sœur na ndezala kaka. Wala na moni sœur na ngai na nungo moi si avait mawashi. Sœur na ngai merci ebele na ba bébé na biso na pesi mbote. Wala na moni babi la disque non piraté Chantal Tumba moi si avait na ngaji ya Kuba moi mbuya moi kabanga mukajimwenda lumu wana na pesi mbote. Merci beaucoup na bayanga nyonso famille na ngambo na pesi bino mbote babi to expose ali suste ça na Chantal ba ko tumsu baza ba to fula bango to fuli bango baluki ba fula malande mo boilo te lo rapema o che bango na pelouse ba pasuki to fula lisu mutute na fula mutute benga nga komela ngai na mto fula te. Donc merci beaucoup na boss na ngai nga fingi ndwana la moni ya papa bana nga na pesi mbote place azali ya Nzamba batelo kwa yo ebika na kakao na lelo fort puis na pesi mama na nga mama Wivine ngalula na pesi mbote Nzambe apambola pona nyonso zo sala pasteur na ngai pasteur Christophe Chibasu na église na nga mobimba place na zo sambela Nzambe apambola bino apesa bino su makasi bolingo lisusu nde boyaminga papa Balls papa Jean na pesi papa Kennedy na pesi bino nyonso mbote soki nkolo na biso azongi te Trésor raconte ko Yesus na ba mission be na ko lukia mno batu nyonso o ba musicien o baza awa na Dallas na lukia mno ba o ba bongola mitema na lukia bino PCRDS o akoma kimia na lukia bino vie na nga dodo mnoko vie na nga kati na peso ka ba salam vie na ngo sola te vie na nga na peso mbote na pesi lisusu fali el dibumbote osola pete osola te pesa me mbote ndezala kaka batu nyonso oyo bolinganga nga Trésor raconte na lela bino na kaka bino e bongo soki yo linginga te epui yo so linginga te epui so linga te na batu balinganga balobia Europe bozilanga la zoya na zo beta tout na to mona na to beta nzoto na nzoto. Merci beaucoup na boss na nga rafingi nous la peso sous merci mobali ya pembe Nzambe apambola peso sous inspiration makasi poto continuer kozala kaka. Quant à moi je vous dis je vous aime frère Ebe Sainte arozonga lisusu poto ya ko beta ne sous nzoto na nzoto frère na koki bengo frère Ebe to na continuer ka Ebe Sainte ou bien na bengo frère Ebe. Mais bien sûr je suis frère talarara na ndimi na masumu donc Nzamba ndimi po batumsuba mona po batumsuba loba frère Ebe ndeni faut bien ka Ebe Sainte po abi aza chrétien te mais abeta ka musique ndenge siko yo so bazo be nga frère bango ba ebi ozo comprendre bango ba ebi mais en tout cas pour na ngai naza moto ya unification c'est-à-dire en tout cas au monde nga koto. Merci beaucoup. Topesi bino bato Facebook musala ko ba o bolinga kaka polémique topesi bino musala bo continuer bozwa eloko ya ngwala comme ça bo continuer ba commentaire amne sala biso bien bo komela biso na moi mulo po Trésor tokoza numéro na biso za na se wana benga biso poser ba question na yo tuna biso eloko lingi yebisa biso lisolo na o toko betango sans tabou et puis Nzambe na biso apambola bino tozali biso tozakaka tozala te et puis bye, ciao, tout le monde a nimbala sima. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros.